Bonjour, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, je vous dis bonjour et je vous remercie d'être scotchés sur vos petits écrans sur l'internet pour nous suivre. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Séraphin Kachama, qui a à nous dire un artiste talentueux, un comédien parfait, quelqu'un qui a fait du théâtre en Europe et les succès s'est étendu jusqu'au pays, jusqu'au Congo. Quelqu'un qui s'y connaît dans l'art de l'écran, l'art du petit écran, et qui aujourd'hui continue à progresser dans le média. Séraphin Kachama, vraiment quelqu'un qui va vous étonner. Il va vraiment vous étonner car on l'avait surnommé l'ennemi des pasteurs. L'ennemi des pasteurs, Séraphin Kachama, je reçois maintenant sur le plateau. En tout cas, merci. Suivez cet élément avec Séraphin Kachama. Merci. Voilà, chers internautes, donc nous voici avec Monsieur Séraphin Kachama. Séraphin Kachama, Mbote, bonjour. Mbote, papa. Oui, Séraphin Kachama, donc le lot yambia autogangi pe makasi. Yo tomoni yo banaki kosala théâtre, évoluer dans théâtre et succès. Et tout ça comme un acteur quand même au abotami na poto. Est-ce que c'est facile banda ça théâtre comme banda na poto? Oh, merci mingi docteur na question na yo. Na question vraiment merci mingi pe na remercier mingi avant nous ya ko répondre na question na yo. Congo ya sika 1.com na ndenge boyambi biso kati na émission na bino. Question oyo tuningai na koki koloba boye ete ezali facilité. Et ça facilité ya ko sala théâtre na poto awa tellement biso bato poto toza na ba occupation ebele toza na ba engagement épais ebele to ba temps ya ko disposer pour na ko sala théâtre awa na poto eza vraiment facilité surtout soko lobi o sala ngope libanda eza vraiment peu facilité et pas ba mindele bazali bato ko linga ba makelele te bato linga ba tapage te koluka ba immeuble bateau kokota ko sala ba théâtre biloko tout ana ce n'est pas aussi facile, ça c'est un. Et de deux aussi pour na kozwa ba acteur ou ba ko linga ko participer na kata théâtre, ce n'est pas aussi facile parce que bato baza vraiment na ba programme na bango et belé ba ko lamuka na tongo kozonga na butu presque moins ça que na gauche ko sala mobali pas que na gauche ko sala ba na kotika bango na classe vraiment c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile, monsieur Séraphin Kachama, mais c'était plus facile pour la yona, image, en tout cas, le PESA, peuple, balanda yona, théâtre. Pourquoi Séraphin Kachama a fini à pasteur, a tourné à théâtre contre la pasteur, banda pauvre, metteur en scène qui est décédé, paix à son âme, papa Alba Sakila, on a vu que vous n'avez plus tourné. Mais pourquoi Séraphin Kachama toujours quoi agresser, quoi attaquer bah pasteur. On a un problème à pasteur a battu là moi aussi. Docteur na ko répondre na question wana na pesina nous vraiment merci mingi na bande konyo soto tourna ki na bango théâtre na le défunt pauvre papa Alba Sakila ye mutu akotia nga vraiment na guana ya makambo ba théâtre nazalaka vraiment contre ba pasteur te mais nazali contre ya esaleli ya ba pasteur, ça c'est un. Pe nazalaka vraiment contre ba vision na bango na monaka ba vision na bango eza vraiment ba vision moko biblique te pe esaleli na bango eza esaleli moko biblique te ningi bible eza ko conseiller biso yango wana ba théâtre na ngami yo moko na forme pasteur yango wana ba théâtre na ngami mingi na lingaka ko se baser nazala toujours na tourner rôle oyo comme évangéliste ou bien comme pasteur parce que ba rôle na bango ba ninge bango bazali ninge ba se comportaka pe modèle na bango tamusa ba église yango na telemelaka yango mais bango moko batu nazala problème na bango te. Ah bon, on a problème na bango te ça le problème na ndenge bango bazo tamusa église mais tout monde vraiment Rajoana et Uta wapi yo oza okiyo sabiso tuzage no yo oza problème na pasteur te parce que biso to yore que non oza problème na pasteur moko to otanga kombote vous avez un problème sérieux ti et que na ti na niveau intimité. Oh non wana ezali kaka ba les ont dit ba radio toto ndenge ba loba maka par-ci par là
naza vraiment na problème na bango te nakanisi mosala na nzambe na bandi yango vraiment kala bapaster bayebi un peu ebele na envers awa totamboli mpe na baeglise mingi na envers awa tomoni mpe esaleli ya baeglise mpe ya bapaster ndenge bazali kosala awa yango toujours ndenge nauti koyebisa yo ke nazalaka nde contre na façon na bango baza kotambusa église pe na ndenge bazali kosala ba règlement d'ordre intérieur na bango ya bango moko po ezali biblique te ezouta na makanisi na bango donc bazwi église en otage et comme lokola ba propriété privée na bango yango nde nazalaka contre na esaleli na bango donc on a sepelaka kosala soki lelo opesa message na ba pasteur a lelo après bah théâtre wana ba blo tout ça est-ce que bah résultat ça que ba pasteur muso ba changer to makambo zo continuer bon en tout cas l'air na sala ki théâtre wana oya na bimaki lokola évangéliste ba pasteur ebele ba sepela ki na théâtre wana pe ba benga ki ngana ba téléphone pe ba musuto bande kuta na bango ba sepela ki vraiment na yango makasi parce que édifia ki pe ba mususu okomona lokole loko na sepela na moté un pasteur a fungoli compte ya église mais comme hier azali président ya association wana otobengi église carte ya banque ezali na kombo na ye pe en plus ye mutaza na signature carte là la rappel ndako na na code donc azui église en otage c'est comme si ezali propriété privée na ye eza boule na ye te eloko na ye toboyite ezali boule na ye mais église eza ya mutu te église ezali ya nzambe totobenga ngo église oui mais donc eza ya nzambe. Est-ce que contrat à l'église est-ce que va tirer comme nzambe mutayo loué nzambe mutaro futa nini nzambe te contrat ba koko tia kombo ya nzambe te mais église ezali corps du Christ. Cela veut dire que ba oyo baza ko sala kati na église wana oto bengi ba diacre bazali wana pona ba charge to pona ba poste oyo nyonso pona kotombo l'église mais pasteur yo koko zwa ba poste oyo muni ezali clé te ke lokola finance ba pasteur rebele ba komi ko linga poste ya finance pour ni pasteur ko za mote pour muta za mote za mutu te pasteur normalement azali wana pona ba âme pasteur ozali wana pona ba âme oza pona finance te finance tikela ba disciple ba yeba ko gérer yo koko zala wana te ozotala ba âme ozotala pe ba mbongo ozoko contrôler ba mbongo simbi kaye ozo contrôler mbongo ekoti combien vous foutez que l'électricité comme tete service mo mezali wana oyo koko tala makambo wana. Mais est-ce que vous se retrouvez battre monsieur sur basa aptité service c'est ça aptité ça les gars non mutuka o za apte et za pasteur ce qui nengolobi que l'église ce qui bato basa aptité donc cela veut dire église wana pasteur wana za mabe fa kanga église azali enseignant mo mabe non ba aptité que na makamba nzambe aptité na makamba vie que non bato na muso sama que non nga makamba mbongo na yebo sala ngo bien te makamba ya boye na ko sala ngo bien te. Donc les gens au bas apte à niveau là la seule personne apte dans moment là et se retrouver que non ils a pasteur. Et moi je pense pas que l'église to ko mona ke batunyo so baza apte seulement pasteur naza apte pour na makamambongo je ne pense pas. Ezali ba poste oyo bango moko balinga ko gérer. Parce que pasteur so kaza na carte na ye ya banque ya église eza ya ye o contrôler yete ezali ya ye eza association na ye ezali business na ye akoko tia carburant na voiture ndenga lingi akoko sala ba dépense ko futa ba facture na ye ba wise ndenga lingi muto contrôler ezali carte na ye le soka moni bino bandimbolingi bo bana ko landela ye ako préféra kamata carte wana to kamata caisse apesa ndeko moko ya famille na ye ya longo me contre ezaka wana yango nazalaka contre ba pasteur non directement na but Félicien Kachama Séraphin Kachama excusez-moi monsieur Séraphin Kachama surtout moni kombo Kachama to moni ki muluba na kati ceux qui to moni kombo Kachama to moni pe ki mutabandu na kati finalement ceux qui to moni kombo wana total atobi exemple mingi bino besoin ils aura contre l'église de Dieu en Belgique ils a dirigé par le bishop Martin Muchebele donc que je salue en passant on a un problème na Muchebele Séraphin Kachama tete papa Muchebele na problème na yete papa Muchebele azali vraiment papa oyo ngai na respectaka mingi pe azali papa oyo musala vraiment ezoko mona na pe azali kokolisa bato ebele na liloba na nzambe mais soki eloko moko oyo ya mabe ezali na kati ya structure ya église to ndenge ya kotambusa église ezokende mabe parce que o ataka ba église na mingi te na ataka église ya papa Muchebele te
ndenge bato balobaka mais natikali nanu ko attaquer église ya papa Muchebele parce que c'est un papa que je respecte beaucoup et c'est kazali na PC vraiment beau théâtre na moni ozobanga pour kombone ningisi te papa Muchebele comme ezo ningisa ngai te mais naza ko respecter musala na ye azo kosala pour jusque là nanu nazwi eloko nanu ya mabete on a ko corriger na kata ministère na ye soki na moni yango na kolobango sans se cacher. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc je salue Lydia Muchebele en passant aussi. Donc on est ensemble. Séraphin Kachama, aujourd'hui, yo au télémine ba pasteur, tout le monde a bien au télémine ba pasteur, boye, le biomo rebi pasteur. En tout cas, na lo bakango toujours que bato ba lo bakake na vie na nga na kokoza la pasteur te et zali erreur. Et ça, le muta lobi que na vie na ngai na kokoza la président de la République te zali erreur. Donc nzambe destin na biso et si même na mboko na nzambe. Soki nzambe lelo oyo lobi que na salela ye lokola un berger ou un pasteur na moni te na ko kimate. Okima yangote po nzambe bakimaka yete ata okimie na kati na mai. Donc un jour yo moko pasteur tellement ba yebi que ataka bango mingi. Nous tenons à Séraphin Kachama un pasteur bien y ataka ba pasteur donc tu comprends que la corps na yo. Ezali corps na ngai te mais na lobi que soki ke nzambe permettre que na koma pasteur na kokoma pasteur parce que za musana nzambe na kokima ngote. Voilà, Dikondo Mbasi, Victoria Dada Kambaji, Bozolanda, Bino Bozolanda Kuna, Moni, Monsieur Séraphin Kachama. Donc je suis sûr que toute mon équipe, Amira Mabanzila, Ika de Yongo, Toubadelo Gogo, Johnny, vous êtes là, scotché, en train de suivre ça parce que vous avez voulu qu'on reçoive un tel homme qui va parler Namakambo Oyo, Ezo de Kana, société Yaba Théâtre. Monsieur Kachama, Narotuna yo mutuna moro pour vers la fin. Le lo yo comme journaliste. Donc aux autres qui nous ont changé muke théâtre, le bio bien comme pasteur, donc le lo comme journaliste pe na bomokoyamboka.com ou ils site européen ils en collaboration avec Congo Sika 1.com. Donc et nous le banni monsieur Séraphin Kachama. Donc théâtre zo foot à sauter théâtre tellement comme na poto basigura to ba comme awa masole la libino ba so ba starter à poto pour ba o akin ba combien. Avant de répondre à la question, on a personne no mbote mingi na momo digital ya bomokoyamboka.com et pas ezali kuna na Suède. Et là on a lingina lo ba théâtre peut foot rater. Théâtre peut foot rater ceux qui ba comédien ba sala théâtre ezali po eloko ba sepeli nango. Parce que les gens qui comédien mususu na Congo ba futaka bango $20 ba mususu pe 10 o ba benga bango ba figurant bana wana mike wana ba benga bango ba figurant ba lokotie ba bia sala boye ba futaka bango ba $10 peut-être pe 5 kilo ka malungate. Donc soki to moni lelo oyo ba frère nanga lokola Devost Musoba pe Caleb ba koni ba producteur parce que ba moni ke ba escroquer bango trop na ba producteur. Bakanisa qui escroquer bango to ba escroquer parce que peut-être peut camarade ba escroquer bango trop traiter camarade sauter ba escroquer bango trop là je dis et j'insiste parce que producteur a okena Kinshasa akamati $2000 a pesi na pesi exemple Devost ou Caleb. Alors producteur a sali 6 épisodes 6 parties. Alors t'es qu'à DVD mo en poto à l'époque nazo ba sikoté 10 euros. Alors il y a bimisi la mutusu 10 000 ou 20 000 ou 50 000 vidéos. Est-ce que nous sommes n'était camarade? Vraiment 50 000 vidéos eux écoutent na marché écouter kama. Nyonso. Écouter kama. Allez, on a limité parce que on a mona ba vidéo et tous les là ba producteur na niveau et tous les là namona ba bloga bongo parce que yo le lo ozolo ba dans langage yo ça la preuve que non ceux qui yo bimisi 50 vidéos 50 000 vidéos et ça là ça succès on les kala mukil mobimba nyo ça été comme en tout cas nazo ko lobango l'air to sala ki théâtre liboso na le défunt Alba que son âme repose en paix to bimisa ki ba vidéo et belé mutu ce que en Allemagne na Londres na Belgique partout en tout cas et pas nyoso e kendaki tout ya liboso ba vidéo tout était comme et bon tout a mis balé alors tout ya mis balé mais il a bimisi déjà belé plus de 10 000 ou 15 000 et qui belé et tekami to gagné après tout ya mis balé ba tout tellement passé ba sombi déjà mingi tout ya mis balé tekamate ba vidéo au bozo mona na ba marché to na ba magasin et ali deuxième tour premier tour les yaka et tekamaka mais maintenant producteur est azamu yibi ya sili mastering
akoluka abimisa lisusu mbalami bale mais bien au boss là que producteur wana a foutu à transport à dépasser a foutu ticket avion pour Kinshasa nous sommes dans compte il faut récupérer a foutu ticket avion à Kinshasa a foutu studio mastering a foutu ba cellophage lunage babylon on est tout à quel koluka graphiste pour ça la de Kondenge Rosala avec tout ce qui va avec maintenant on s'en fout tabago et ça fait l'été mais sikoyo après pouf no mais sikoyo le peut-être te comme sauter besoin quand on producteur miyibi malgré théâtre te comme sauter vraiment papa omoni ba théâtre wana na vandaki un peu na le défunt papa na biso Alba na bane ko mona ndenga zo sala ba mixage ba biloko belé ba théâtre wana pe ba musicien belé à Congo otoyebi moyeto tanga kombo ezali te o ba sala pe ba kombo ba bane ko yepa papa si le tanga kombo c'est un problème te donc ba musicien belé ba bane ko ya wana moni ba te belé ba kombo na so kombo ezata zo ko sara moyeto tanga kombo ezate parce que on est là avec ezate so musicien pas papa Alba pour ça image papa Alba pas kufa na ye yuso tangi kombo na ezango kombo le kutate non non na ko pesa exemple le ko la ya Patrick Musoba ayi ko beta concert Patrice Musoba Patrick nani Patrice Musoba ayi ko beta concert moko na Versailles il y a si je me trompe pas 7-8 ans il y a 8 ans alors vidéo wana nana sala filmage wana nana sala kango album tribunal album album ta sala kango mais il sera des ordres ba wele la bino bo sona kana Patrice to sona kana Patrice c'était parce que il y a chaque vision moko ya makambo za la gratuit mais tout d'un coup ils sont gratuits comme une bongo a comme ko bimisa ba langage mabe donc frère Abaluki na ko moluka mo frère ango boto la bino bunda ba beta frère Patrice comment na ngana bossa na bato ba na ba beta parce que y a une vision makambo za gratuit et le mot gratuit comme makambo mbongo yango na bato ba comprendre que boule na été tout total peut-être couple oyo nani leur mbongo à ça ba vidéo na mususu Patrick nani frère na biso Alba Kimbuku donc na canal ya Claver Kimbuku Claver Kimbuku Gospel Record Gospel Record ba vidéo bibili ya Gospel Record wana oyo bano ma partout dans le monde mutabando sala ba montage nango dali Alba babando pese combien ngana zala ki wana le Alba bado sala bato fouté ba 300 €, ba 400 €. Aka c'est soit 5 300 €, ba fouté 300 €. Tétété, il y a aussi un belé bango ba bisi ba bino to na mbongo te bona bona boy. Ba 300 € ba pesi. Il y a ko fanda na journée même que c'est là on est ce que l'accès qui était calme. Ah papa, vidéo il y a l'or mbongo yote kamate. Vidéo l'or mbongo derrière après 300 €. Yo ça na ba album surtout il y a l'or mbongo na ndako na. Pour l'or mbongo auto, et puis l'or mbongo auto salon masika. Oui na ebi. C'est ça non. Tu na ebi titre na moté pour na Natalia moté. Ah ka c'est moi. Donc on a ngana ba ngona est-ce que mintu de ça na poser album l'or mbongo est-ce que mintu surtout na lobby que ba congolais na so ba kosomba. Mais le problème était kamaka trop. était comme trop surtout ba acteur pe ba comédien pe ba musicien na biso o ba sala combo ba DVD la bango soki bimete comme trop. Voilà. Oui, mais maintenant pour le moment na marché ils allaient un peu calme mais autres comme sauter parce que depuis ma caméra internet et bimi na préféré na yo ka musique alors mbongo na carte internet na beti titre na yango boye na yo kimbala moko et autres comme sauter vraiment. Voilà pourquoi moi j'apprécie beaucoup monsieur et madame Koumesso. Donc là je vois dynastie donc à Miyebi Koumesso na Dani. Donc j'apprécie beaucoup leur façon ya rozalana makambo oyo bayebaka vraiment que ça là eloko na ndolenge esengeli. Donc on a commis na suka ya émission na ngai ya lelo élément na ngai na yambi le tombeur du pasteur, l'ennemi du pasteur, l'ennemi de tous ceux qui proclament être serviteurs de Dieu mais qui ne le sont pas, qui sont faux. Monsieur Séraphin Kachama, un mot de la fin avant de clôturer. Vraiment na pesimbo temingi avant la pesimbo te na lingaki na loba po na ba musala oyo ke surtout ndaki suka awa ya media. En tout cas nzamba pesa biso makasi na musala oyo parce que toza ko bima toujours mabe depuis to kotina kata musala oyo ya media. Nyoso tozo ko loba tozo bima lokola bato ba kolabo nyoso tozo ko loba tokomi ko bima lokola bato bazali corrompu na gouvernement en place nyoso tozo ko loba tokomi ko zoba menace. En tout cas nzamba pesa biso makasi tolingi ko loba na ba peuple congolais ke toza ba kolaboter tolingi ko loba na ba peuple congolais ke tozali bato toza corrompu te tozo lia mbongo ya Kabila te. Kabila azali kuna na Congo tolia mbongo na yete soka ye awa na poto toko taxer facture lokola mutu nyonso akofuta soka futi te toko filmer te ata star. Donc cela veut dire tolia mbongo na yete ndenge lelo o tokomi kotumba ba voiture ya bato ebele lokola voiture na okaki ya collègue na biso toujours Dadi Bokombe Tsunami
voiture na ye batumbi bazoluka babeta ye bafinga ye parce que azali mutu presse. En tout cas bolanda biso malamu tozala na pona bino tozala pona ko informer bino pona ko tia bino toujours à la page ya musala o toza ko sala na bosanité ko pesa mbote na l'impératrice Kati Chibasu et pas ozali vraiment nzambe apambola yo na bosanité lisusu ko pesa mbote mingi esika ya Jean Belva mobile moko boye donc yé côté image deux fois té esika zali na sima caméra mbote na yo mingi papa na ngai donc bomoko ya mboka.com site na bino o bokolandango toujours na temps pe toujours à la page. Voilà, donc chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, donc là j'avais reçu pour vous monsieur Séraphin Kachama, l'ennemi des pasteurs. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, vous avez tout suivi, tout entendu et vous avez tout décidé. Merci donc, quant à moi je vous dis au revoir et merci, à la prochaine.